Bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a RO émission la biso, écoutez les biso la famille, vraiment, la pesi bino mbote partout, bozali, nzambalo la apambo la bino, nzambalo la vraiment azwa lokumu, parce que kola la muka eza habitude du temps, ceux qui to la muki boye, badi kolanga, to yesu soko yokana, tope komonana, vraiment, eza grâce ya nzambe, eza lingolu, yango photo pesa et merci la pema o ya pesi biso rapidement bande kolanga vraiment on a la pesi moko belvi quand il a patron on a pesi mbote partout o azali et puis la famille libota mobimba partout vous êtes vraiment la pesi bino mbote bisika bozali nzambalo la apambo la bino la famille kaka ndenge tomesana na bomesano toyelaka bino bainformation toyelaka bino bainformation oyo ezali ya baartiste na biso vraiment bacomédien na biso epuis baartiste nyonso bandeko lelo toyeli bino likambo mosusu oyo ezoleka kati na réseaux sociaux likambo yango eza nini j'espère que vous excusez nga vraiment moi rime ezodéranger moi kosukosu ndeko na biso moko po aza mpe comédienne na kombo ya Nana Amelia. J'espère que tout le monde qui ndenge Maman Thérèse ayaki kosala ba sortie médiatique na ye et puis là-dessus tout le monde qui réaction ya Nana Amelia ndenge ayaki koloba ayaki pour ye asepelaki a traité qui oh Maman Thérèse alobaki pour la belle vie pour na ye vraiment azalaki d'accord na makambo wana Nana Amelia azalaki d'accord na ngo alobi oui abengaki belle vie pe hypocrite alobaki pe likamba ki lesbienne wana ye pe affirmaki yango donc mais avant de connaître artiste tout le monde qui biso tolanda qui et puis émission et salamaki à propos ya Nana Amelia lelo siko bande kolanga boyoka nini ileki boyoka Amelia azoloba. Mon jeune frère Autu Koloba, c'est vraiment pitié et ça n'a vraiment passé pour batu babenga kinga Nana Amelia toyoki botala tala bika ndenge zalaka et après nga moto matala ki yango comprenez-moi. Donc ça l'analyse où vraiment la montée m'a passé, la montée m'a quitté côté, mais n'a pas obligé quand il y a au salango parce que moi mon ça l'inga bien dit et ça l'inga passe. Ndeko o alobi makambo yo, on dit bien encore que bébé sa relation moko boye, o to wela elo côté ngala yo, to soin la tête aux ala bien, o benga nga ya Nana. Mon jeune frère, je préfère bébé ça nous a relation au ngana yo. Pendant qu'on s'épelle sabat tout mon robot la télévision. Au fandi, on dit koloba, on s'épelle qui koloba na mon la yo. D'accord, bimisa na mon la yo ba sotis. On a mon oza na mon donc na peut-être on appelle ça un combo nini. Natala qui analyse mon robot sala qui olobiya Nana ya Nana mais osuki ozaki likamolo baté parce que likamolo mapé ezala kité oyebinga bien oyebinga pena très bien oyebi bisika to uta obane ko yena répétition nanga ozo respecter nga pena comme ta grande sœur parce que je suis ta grande sœur mais oye ofandi na télé pona ko sepelisa bato obandi ko loba n'importe quoi. Voilà maman chérie. Naza maman chérie. Naza tantine. Naza no côté. Naza no côté na bato botalanga. Yo, obenganga Nana Amelia lesbienne. Oh yo moko yebike. Eloko na lobby. Peut-être la sepel sina ka munokolanga. Oyibinga très bien, oyibinga tombo, oyibinga kala. Na tikala kozala oyo benginga te. Lelo pe na ko comprendre que na YouTube oyo eza na mafinga ebele ba finga ka batu. O ba traita ka batu, azaboye lelo. La ndimio ke za lokuta. La ndimio ke za ya solote. Pour le côté de la Nana Amelia, maman chérie. Là, le maman chérie. La commune. On a battu la sœur Périque. On a battu la sœur Cile. On a invité le lingi. On a le bandit. On a le bandit. On a le bandit.
nayebi te noko alobaka ndenge nini mwasi alobaka mpe ndenge nini falo mpesanga différence ya mwasi ndenge alobaka na noko ndenge alobaka ntango nafandi liboso ya chaîne nanga Nana Amel officiel TV nayeba boni les abonnés de Nana Amel vont comprendre si naye korépondre koloba eloko oyo parce que esalinga bien te nana famille na yaya na mwana liboso ya famille nanga nana baleki ya basi na mpe baleki ya mibali ale yo mutu moko boye oye pour obebisa relation nanga obebisa valeur nanga obebisa dignité nanga vraiment parce que eloko ya boye ntango yolobi baleki nanga mibali yo oyebi bango baleki nanga basi oyebi bango soit okoti neti na commune onga na vanda mpesi yo banda koya epai na biso okoti to basali yo mabe olobaki nga na mabe non mpo nasali yo eloko te toswana nga na yo te nazala na problème na yo te eloko te tozala bon terme nga na relation ozalaka kitoko tokutana mpe na batournage ebele oyo oyebi bapofere obenga nga lesbienne Nana Amel lesbienne vraiment nzambe alimbisa yo oyebi pourquoi babengaka nga mama chérie maman chérie parce que na dégageaka nga nazala so na lati na milieu otalinga mpe nobi te mwa mwasi ozodégage naodégage ki mama chérie mpo na mwasi nalataka kitoko papa chérie jebe miki babengaki papa chérie pourquoi papa chérie alataka kitoko adégageaka ozonti mpe azodégage siko ndenge adégageaka wana ye paza noko aza pede to baza pede non to se confondre makambo te. Et voilà la famille. Voilà la famille. Naebisi bino makambo eza na mokili oyo la famille nzambe kasunga. Oyebi tant que toujours ko traiter bato na makamba mabe to mitchaka non na place na biso moko soki basali ngai boye. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Nakama ba comédien na biso. Likambe koki koleka. Est-ce que soko leki na émission? Ozaka censé ya koya koloba mabe moko be pona ndeko songola to yebi yango? Est-ce que vous êtes obligé to ba journaliste ba kota kakati na bino ba bimse bino maloba wana? To y a une manière ya koloba pe o échapper likambo parce que mutu moko te akokota kati na opa bimisa yo oyo lingi koloba te. Nalandaki Doudou Soupu émission sala ki tomba ndeko tune question pas les questions pona makambu ya yena Thérèse so babota atikali koloba te aboyaki. Est-ce que les questions kene de gauche à droite mais aboyaki. Pour exemple monoko na ye. Alors bino bato bosala boleka na émission. Pour ba mona bino o bozala besoin ba visibilité parce que ils sont la salle émission yangi ko panzala. Nana besoin visibilité. Nana Amelia. Donc il n'est pas tozonge paille. En tout cas, yo vraiment c'est aussi là. To loba to za pembe, to za vraiment vérité et c'est aussi là. Et dans la bato so ba ça émission pour que ba zonga l'actualité. Vous comprenez? Tiens ko ça émission moko boye, songolo pakala, bit na eza na yebe pona tomba ko tchanga la miniature na zonga ponga ko sina bossa na yo kala sans vous mentir sina bossa na yo kala na bata théâtre je suis content on fait l'émission et la musio au moins et la musio mais quand même boye ba appelle ko ya koloba ko ya ko salir ndeko na yo siko moni ndenge zongeli yo tango yo a confirmer que lelo elo reseki singa lelo na Amel lobby Nandimi penza makambo balobaka na réseaux sociaux bakosela kabatu makambo. Nandimi yango lelo ondimi yango lelo po ekomeli yo. Po ba ko traiter yo oza lesbienne. Sikoyo pasi oyo kiwana siko beza yo kango mikolo nyonso. Nde ba finga kai. Ayo kango mikolo nyonso parce que bezi azana mobali na ye. Mais bino bo se permettre boya kana télévision kolobaki aza lesbienne aza boy siko na belle famille na ye ba bokilo ne ba seme ki na eton ba yoka makamnya so et ça la belle vie ndeni omoni siko yo na lobaka eloko lingi te ba salo ko sa ngati tango yo yaki ko confirmer mama Thérèse ya lobi makampo na belle vie yo confirmer yango
olobi likamba ba hypocrite o confirmer na émission na yo siko lelo bato basali lo be mission o ki pasi wana olobela tonton Yams émission salaki ayebi nga très bien ayebi très bien siko bato bayebi belle vie très bien ton bayaka koloba kiza bongo te bino bo confirmaka siko lelo yo ki pasi ko capacité maman ko capacité yo nani o pointé mutu les doigts yo nani biso to bata masumu to aza parfait na mokilo azati siko pourquoi elle ne se connaît belle vie bo bata ile kurus pas sali binoni to pas sala binoni succès na kaka succès na kaka kila patron na kaka la famille to sosola oyebi to na landi vidéo ya Amelia non qui n'a pasi na mona seki ozomona parce que makambo to sala ka futa maka alobi na oki pasi nga pande na zabo na kuto za lesbienne bon de se ko be vile nga za na kuto za lesbienne akoki ko za lesbienne siko yo tongo traité ki muninga yo siko ba traité yo ki passe ko capacité mama langa bozo kota makambo ya bino te bo kota yango donc ce qui est simba ki te bino bo seli ba théâtre simbi te ndeko na bino moko ya ye simbi boko mo lukele ba problème na makamba lokuta lelo na mena lobi na ndimi penza ke makambo baloba na réseaux sociaux ezaka lokuta ondimi po ekomeli yo po yo nde babengi o lesbienne pe lelo yango olobi bongo soki yo babengaki yo tolinga oloba bongo tolinga toujours koconfirme makambo baloba na télévision tala télévision nde ekomisa bino tala nde bokoma koya korendre bacompte na la télévision tala vraiment c'est malheureux c'est malheureux kolela te yaya nana Amelia kolela te beta maboko ozoloba na tonton Yams toliana yo penanga bano serre kasi ezala ekenda bongo ti ano bengo se mais se comporter mabe likolo ya bato moko po bafuti mbongo po votre information beza futa mutu mbongo te moni mbongo ya belle fille ekenda po baofele ana temps ti biso oyo toyaka olobele boye ko tolobelaki mpona bolamu na ye bolamu eleki be totala baaction totala befe au moins moi ça azosala sans avoir quelque chose non bolamu na eganga yango esingaki toya kolobela te otalaki te oyo bazokoakize mama sa aza nango te totala baaction na ye toya kolobele sa mbongo siko bino mpona bino bozwa siko bokotya baide mosusu non ntango botretaka belle vie apesaka bato moko bato baya kolobela seke mpe kote mpe ya sila apesaka bato moko baya kolobela tokenda bongo siko kote sila baya kolobeleka bongo sanke bapesa mbongo kote belle vie apesaka bato mbongo non parce que baguerre oyo ya belle vie bino nde bobanda yango kote sila nde babanda yango belle vie atikala kodéclenche guerre moko te contre mutu moko songolo paka atikala kosala yango te depuis fongisa chaîne na ye mais tant chaîne na file ye nde babandi kodéclenche baguerre contre belle vie mais belle vie malgré tout ça akalkila bino te malgré nyonso wana belle vie azalaka kuna te etalaka ye te vous comprendre etalaka ye te ana temps wana te la famille ana temps wana te tozala bato tozala penza bato toyeba kozala compassion kati na biso
te bakotala baninga na biso na motema malamu totalaka bandeko na biso na mitema mabe te. Ndeko no na vi soki apambwami betele maboko akende liboso. Et non ya kolukile ba problème. Et non ya koluka ko rabaisser nde boluka ko rabaisser belle vie akita. Et soka kiti bino bozwani. Malheureusement pas okita te. Pour niveau belle vie d'atteindre okita na été. Ou bien comme ce que luka beaucoup isaye akufa pour bino bosser puis bo zwani bo gagner ni so lelo belle vie bo gagner ni na chaque fois qu'on chasse qu'on se charner la belle vie ce qui est le problème comme bino bo zwani après boye ko ça matin non tout sika ya tout sika Nana Amelia, en tout cas, était à yo. Nandimite, on va traiter yo, nde ba selo be mission. Nandimite mbala sima, oya suko kota likamo songolo pakala. Maman Thérèse tu as ça ba sortie médiatique ne wa ala ba compte à rendre la belle vie personnellement. Yé mon kwa yebi. Oku belle vie yebi te mais yé mon kwa yebi katinai. Suko pourquoi bino boya okota makamba bon. Pourquoi? Pourquoi tu as ça comme dans ça là? Il y a une émission, il y a la part des choses. On va le confirmer, les Cambodgiens, il y a confirmer. Pourquoi maman Thérèse à l'Obaki? Pour payer sa part, mon beau, on a besoin de vie à Babakouk. Si on a besoin de vie à Babakouk, il y a des gens qui disent, oh, mais non. Bon, il y a une belle sima Babakouk. Et heureusement, Babakouk, on va comprendre à Bino. So, boza banane. Va comprendre bino. Il y a et ça la babakuko baza vrai, va comprendre ma camp, va comprendre déjà que boza banane. Et la babakuko baza la belle à musala ya sila un nom ko rabaisser sila. Bazali. Alors si va comprendre bino. Alors peut va comprendre te avec le temps. Pour bazala kaka, ozanga ba aussi la pété. Quand tu sais que babakuko baza que babakuko nyoso ba koma ba lokozela kaka mité ba kozala kaka ba pe ya mabe wana ba kozala kaka mais ya bien pe bazali ba comprendre makambo. Alors avec le temps d'être okende makambo ekende ninga bien famille bota toza wana toza pour na finga te toza pour na finga te pour to rabaisser belle vie parce que belle vie a mérité ma finga te a mérité ben sanité te ozo mona azo mérité te azana batu moko boy o ba fingela ke batu a mérité te pe asala ka yango te a otikala pe ko sala yango te ce qui lelo batu ba côté belle vie ba komi ko loba parce que ça n'est de trop et outre la mitema ya batu ba mo ba otala niveau mutakomi yango batu ba komi ko sala be mission pour que ba doit par ya belle vie. Mais au belle vie, à ça, la fouta mon an attend à la thé. Bon, à belle vie, vaut mieux qu'il n'est pas orphelin, bah liango. Bon, à belle vie, vaut mieux qu'il n'est pas veuve, bah liango, qui a un bon ou laïe, à tchèl en battu. Pour bah finir les battu. En attend à la thé. En attend à la thé. Pour ça, la vie les amis, à ce moment de côté, petit bolo baka, à ce que ça va être bon, pour bah finir laïe. Or, quand il y a peu ça, tu bon, tu vas finir. Et c'est juste, azakala monter maman. Ce que bon, libo longole monter maman, la zone on yosunga ba. Pourquoi bon monter maman bébé? Pourquoi? Pour bino comportement bébé ça la car. Makambo bébé ça la bino bo ça, on tata bo gagner ba milliard bo ça la ya monter. Ce que bon, que monter ma passe pour ya ça la. Pas ça la ba don wala. Déjà levé quota. Bon longole pe monter maman la ti. Bon, tu vois, on a besoin de thème, on a mon thème, on a pesai. A quoi changer là, ma cambo, parce que, en tout cas, ma cambo, au niveau de il faut bien vraiment à changer, vraiment, bah, mesure, mon bah, miké. Mais bah, côté, mon sous, on a bâti, donc on a bâti, ah, ça, on change en côté. Et ça, la car, bon. Donc, bien, on est bon, on quoi, ma. Bien, on est bon, on toujours comme ça, bah, complot contre, et bah, l'objet m'a payé, et bah, l'objet ta poto, qui m'y kota. Comme tout ça matin. Nana Amelia était à yo.
ete ya yo maman lelo lokwa yo ndimiki réseaux sociaux ya koloba makambo oyo ya lokuta po yo bafingi yo yango yo omoni ki réseaux sociaux eloba makambo ya lokuta mais tant balobelaki belle vie ezalaki ya solo lokola ekomi ya yo ekomi ya lokuta te eza ya lokuta te eza ya solo eza ya solo feke moto ana mpe alobi makambo wana amona yango alobi pamba te eza ya solo yo mpo oza lesbienne eza ya solo ntango ozoloba ke nga mpena mwasi kitoko boye nga mpena babenga nga mama chéri nga mpena nalataka naki kozala lesbienne boyo yango ekipa te mama ntango ozosala ya baninga yebaka mpe nga ntango olobela limuninga mitala mpe yo moko mitala yo moko. Voilà la famille nalingi biso mingi vraiment tous s'abonner la chaîne na biso ya Famille Libota News TV. To cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater le côté. Vraiment la ligi bino mingi, la tiki bino et on se retrouve à la prochaine vidéo.